il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent, que les médiocres dégagent, que les médiocres dégagent, et que règne la paix, la justice en RD Congo. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population? Mboka sengele zala malamu ya batu mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana ela mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Vous êtes branchés sur www.bomokwamboka.com dans votre émission patriotique Parlons sur le Congo. Parlons sur le Congo, c'est une émission où nous parlons de la situation réelle qui se passe dans notre mère patrie. C'est l'une des émissions qui s'y trouve dans les grilles des émissions de votre site préféré www.bomokwamboka.com. Sans oublier que nous avons déjà téléchargé notre Apple. Vous pouvez les télécharger dans vos Android, dans vos téléphones Android. Téléchargez 3 fois Bomokwamboka et vous aurez nous suivre partout où vous y trouvez. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de parler de quelque chose qui se passe et qui se parle, qui est à la une de tous les tabloïds qui se passent dans notre mère patrie. Une déclaration d'un grand homme, d'un homme de Dieu, un homme de renom, parmi les gens qui font la fierté de la République démocratique du Congo, à la personne du cardinal Laurent Monsengo Passigna, l'archevêque de Kinshasa. Que les médiocres dégagent, que les médiocres dégagent. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population? Celui qui est parmi les 9 conseillers du pape de l'église catholique, il est l'un de ces 9, on les appelle les C9, les conseillers, les 9 conseillers du pape. Et il a fait une déclaration. Pour les uns, c'est une déclaration incendiaire. Pour les uns, ce sont des insultes. Pour les autres, c'est vraiment les messages qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette tranche patriotique, dans votre site préféré. Et cette émission est toujours animée par votre humble serviteur, l'apôtre des réveils, LG Péniel, Monsengo. Et nous utilisons nos langues, la langue vernaculaire que nous aimons tant, notre langue lingala. Ndenge boyebi, bandeko nangai lelo, to pusani lisusu na baetando eke na bino, potoko kako solo la pona tina ya ma kambo oezoleka na mboka na biso. C'est vrai, mboka na biso, awa tofandi ezali ba mboka ya bapaya. Mutu azalaka à l'aise kaka na mboka na ye. Esika oyo fandi nde okozala vraiment à l'aise. Biso awa tozana mboka bapaya, ngana bengaka yango mboka ya Joseph, tozape na eteni ya mabele oyo nzamba pesaka biso bazairo congolais tango azokabola mokili. Apesa biso eteni na biso ya mabele oyo ezali na superficie ya 2 345 000 km². Yango biso tolobelaka mingi makalikambo ya mboka, likambo mabele, likambo etali mboka na biso. Biso penza tobetaka sete mingi te likolo ya bato. Tofulaka batu mopepe te, toyaka apona kokumisa batu te, totombolaka batu neti na litaka te, me toyaka
pona kolobela o etali kita ya mboka na biso mabele mboka na bakoko na biso oyo batikela biso bango babunda bango lelo oyo batikela biso biso pe foto bunda poto tikela bana na biso mboka na biso Congo kita ya mboka na biso yango lelo toyaka toujours na mama ya likambo nini toye nango lelo toye na likambo ezali maloba moko oyo elobama tobosana te ke mokili salama na maloba liloba ezali na nguya liloba ezali eloko oyo basakanaka nango te tango bapambolaka batu kaka na maloba tango mpe balakelaka batu mabe kaka na maloba okoyoka soki ngai na bota yo te okobonga te kaka na maloba me maloba wana ezalaka na nguya po maloba nde esala mokili lelo liloba nini oyo ezali kosala pasi oyo ekotisi nungu ekotisi mobulu na mboke ningani bipai na bipai batu nyonso bakomi kotuna nini eza koleka na mboka na biso eza koleka na mboka na biso tokopesa nanu information ndenge ezali nde na kati tokoya mwa muke kosala baanalyse mpe kopesa lecture na biso selon parlons sur le Congo bobo sanate tozali lisusu na masolo kitoko o toza kobongisa émission mususu ya sika oyo tozali ko na mikoleko ya boko banda kolanda yango toujours nengunduka na bino ya 3w.bomokwamboka.com émission na kombo nango actualité obligée wana ezali obligatoire actualité donc actualité obligée mutu nyonso azali na obligation ya actualité biso toza na obligation ya actualité yo ozali na obligation ya actualité biso totretaka kaka information yango monique tofandaki avec hiérarchie yango totrouvaki utile ke mikolo eza koya il faut actualité obligée na engunduka na bino ya 3w.bomokwamboka.com tobandi masolo na biso monini oyo ezali kosala pasi maloba nini oyo elobamaki liloba oyo elobamaki ezali nango liloba moko ya mulayi te le cardinal Mosengo alobaki na maloba oyo asalaki parmi discours oyo asalaki ezalaka na parole moko oyo eretenaki attention ya batu nyonso alobi que les médiocres dégagent. Que les médiocres dégagent, que les médiocres dégagent. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population? Dixit cardinal Laurent Mosengo Passigna. Mboka na biso lelo oyo yango nezali kopela moto ba misusu balobi que les médiocres dégagent ezali insulte nani cardinal afingi ba autorité ya mboka nayokaki médiocre mususu neti Thomas Luwaka vraiment mboka na biso Congo ezana mawa pe pasi comment na batu oyo bazali na ba mapolome oyo bazana ba papier parce que na mboka na biso Congo tozana ba diplôme ya ba papier ebele mais na loba ngo que l'intelligence c'est un état d'esprit mais tala Thomas Luwaka oyo lobi akzalaki secrétaire général ya MLC parti cher ya Jean-Pierre Bemba a défendaki au effort abandaki koloba za na opposition boye na boye basombi na mbongo ateki dignité na ye na supu ya matembele na masuwa o eza deja kokende kozinda o ekomi na sobele suka bisanga tale sika o lelo basombi ye alinya sala dédoublement ya parti mama wana F Bazaïba la dame de fer ya MSA telemela ye jusqu'à dernière énergie akwei kao debout alors que à côté na ye na mangeoire na masturbation du peuple en cycle MP oyo ekambami na ba dinosaure na ba crocodile oyo bazali ko soutenir situation oyo eza koleka na mboka na biso bapaya bazako konza biso na ko bazako violer biso na ko bazako yiba kita ya mboka na biso na ko bazako beta biso na ko bazako kanga biso pe ko kangisa biso na ko bazako sala o nyonso bazo sala na ko bazako kamba pe mboka wana na ko mutu akolobela bango azali te
tala esika oyo mwa yiki koti bango na bango biso batoyo tomonaka mwa musika banongi tolobi ke likambo oyo mpona biso baguerrier ezali kolumba solo mabe hembo aswimbwa toza komona situation ndenge eza koleka lobi tokozonga mwa muke le même église catholique wana bango mutu na décembre ya 2016 nde bapesaki mwana ndeke oyo azali na mutu ya mboka na parti ya opposition oyo basanganaki na lingomba na bango babengi rasop oyo mingi babengaka yango na mokuse rasupu na senko basango église catholique basangani pe bayokanaki masolo na bango ya se po masolo wana ezali anticonstitutionnel soki tolandi yango selon mobeko likonzi ya mboka na biso parce que bakor oyo lelo oyo ezoboma mboka ezali na kati ya mobeko likonzi ya mboka na biso te mobeko likonzi epesi mutu moko te ndingisa po akoka kobima mbala moko aya habanda kaka no biso tomoni ke no mobeko likonzi ezali yango te biso tosangani basango babimi bazwi manda ya mutu moko te baopposant kobanda mokonzi na bango Tshisekedi Mowei avant akufa bafandi basangani babandi kokutana na ndenge na bango po makambo wana ebandi lelo te makambo wana ebandi lelo te bakor oyo ekomi na munoko accord ya Saint-Sylvestre est-ce que accord wana ezali vraiment na kati ya mobeko likonzi ya mboka na biso accord wana eye kosala nini parce que buzoba nyonso ezali lokoso ya mbongo ya église catholique ya Senko na ba opposition ya Pakotil ba leader na biso ya opposition oyo bazanga vision ba opposant ya ba mabumu na bango na ba famille na bango na bana na bango na basi na bango ba lingaka ba congolais te ba lingi pe Congo te ba milingi bango moko bazali likopa na bango basali cop na bango soki tokoki kobenga na lolenge wana tango basali cop na bango Papa liboso ezalaki babengi mopaya moko kombo na ye kojo aye na ba camérayon basali oyo bango likita bakendaki kuna na cité ya Oya bino nyonso bomonaki ndenge lekaki tango eleki esuki ndenge esukaki ake de poisson baye ko nommer Sami Badibanga oyo azalaki conseiller ya leader maximum ya parti d'opposition. Il y a IDPS, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba. De triste mémoire, Yewana Ayaki, conseiller na ye, Sami Badibanga Ayeko Koma, premier ministre ici, il y a un accord anticonstitutionnel, Oye Salamaki na Kodjo, Pena Union, na OIA, na cité de l'OIA, Organisation de l'Union africaine. Peuple congolais, totika kozala ba mouton de parnus, totika kozala ba malanda ngulu, ba malanda ngombe, kolanda bilanda landa, fanatisme aveugle, totika kozala vraiment na clientélisme, toti longola dépotisme, tolongola nanu ba sentiment et puis moi forme moko net ya moi tribalisme qui ne dit pas son nom, régionalisme qui ne dit pas son nom. Oyo tokomi komona yango na mboka na biso pona rafraîchir mémoire ya ebele oyo baza kolanda ngai na mboka na biso Congo tozali à peu près na 450 ethnies awa bino bolingi bomema biso na jeu ya tribalisme, régionalisme, clanisme oyo nyonso ya clientélisme na dépotisme ndeko na ngai. Alors sikoyo tokokende wapi? Congo eza Congo, Congo ekotikala indivisible. Plan nyonso oyo macabre bazako meka o bazako sala eza nanu kosimba te po jusque là peuple congolais tokomi na niveau ya kokabwana te. Biso totambola na bamboka ebele na kutana na professeur moko ya université na Cameroun, il me dira un jour que en tout cas cher monsieur, je tiens vraiment à vous féliciter, vous les Zaïrois, à l'époque, parce que vous remarquez que awa na mboka na biso Cameroun, soko ye okuba Camerounais bakutani, soki les deux Camerounais bakutani bakoyoka batuni, toi tu es d'où?
D'où on est l'ingolo banini, bango bakabola mboka na bango littoral, centre, nord-ouest, sud-ouest, est, Bertou. Donc, ainsi de suite, ne bakabola les 10 provinces ya Cameroun. C'est-à-dire, tant qu'on entier d'où, sur le bine de littoral, donc on s'en monte à Douala. Sur le bine du centre, donc on s'en monte à Yaoundé. Sur le bine on s'en monte à est, donc on s'en monte à Bertoua. Sur le bine on s'en monte à nord, Nazali, donc Ozali Moutouya, Garoua. Sur le bine on s'en monte à extrême nord. Donc, oza mutuya, voilà nenge bakabola bamboka na bango na kati ya Cameroun sud-ouest mutuya ban côté anglophone na bamenda nord-ouest. Voilà nenge un peu bakabola les 10 provinces. C'est-à-dire tant bango bakuta na ka bango bano tiedou. C'est-à-dire oza muta côté nini. Oh ngana banileke awapi. Ya bafa ya bangate, ya tcha, donc bazana ba parti na bango ya oyo ba kabole ya ba fusam, donc partout na partout batu bango ba vivre en ngwa. O ngana zali basa, oza basa ya wapi ya Edea, ya Ezeka, o ngana zali Douala, donc voilà ba kabola mboka na bango ndenge wana. Mais ra na milieu na biso ya ba Zaïro congolais okutana soki tokutani oyo kake no yo zali moto ya wapi oza moto ekoloni ne pa na biso ezalaka te tokutani kaka na lingala ndenge nini calme toleki voilà ndeko nyonso alobaka lingala aza ndeko na biso pe biso bazairwa tozali na bomoko eloko wana batu mingi bayeba ngote malgré tomonaka ke batiraema ezali po totambolaka mingi te biso tozwaka mwa occasion ya kofréquenter pe ba communauté mosusu les problèmes sont partout. Na ba communauté musoko yoka peke biso mona ba communauté mususu ba arabe mona pe ba yoka na kate bango na bango ba matongi ya danger na cesse ba communauté mususu mona donc finalement ba communauté ngonyoso ezalaka na ba problème malgré ba problème na biso ba congolais tozana moi marque na biso oyo to tretaka ba tozalaka na moi solidarité na biso spontané oyo sala ke lien wana ya unité et fanda kat na biso jusque là pour ba la yango eza mwa pasi yango monike babandi ko kotisa biso ba langage ya impérialiste oyo ba capitaliste baza ko ya nango ya est et okoyoka ba congolais mingi babandi ko bima na logique oyo ya biso ya Grand Kivu ya Kasai ya Kisangani ya Mbandaka Équateur ya Kasai ya Shaba ya Bandundu ya ba Congo oyoka pe non est mais est wana eza langage na biso te poko tambola na kati ya Congo province moko komo nango est te mais soko ke na Cameroun on lobi province à est ba biso oui chef lieu nango Bertoua mais na mboka na biso province à est chef langolini ezalaka te nya aucune province na mboka na biso komo nango est nazana nu ko interpeller biso to longwa nanu na langage ya ba impérialiste o baza ko imposer biso raison na ba mission na biso mingi to salaka yango na boyebi ke biso to yaka na système ya académie awa to fandisaka matea na biso likolo ya académie ya bana ya cité parce que idéologie ne il faut fanda un père ba fandisaka yango na système ya idéologie ya Institut Makandaka Bobi yango moni ba cadre nyonso ya un père tilelo bango mutu baza ko konza mboka na biso tilelo na moya lelo bango mutu baza ko konza un père mutu esimbi ba cadre na ye mutu bazali ko coloniser biso bazali ko assujettir biso tina moya lelo soki tozo koka ko bimate ti lelo soki tozo koka ko renverser système oyo tel à cause ya ba cadre un père po bazalaki ba cadre moko formé po na ba sale besogne po na ba kuba bango na bango ko se surveiller entre bango bazali bato bazalaka toujours fidèle et loyal na mokonzi oyo azako kamba bango mais pourvu que posimba kaka bamabumu na bango yango komona ke tangu bato un père bakimaki tangu muze mutwala ye akoti mwa muke asalaki neta benga na bango pouvoir na ye résistaki te tangu mwana oyo ye mwana ndeke tangu aye tangu akomi na bokonzi bayebisi azalaki pe na mwa ba ex kabiliste oyo bazalaki wana bayebisi olingo fandisa bokonzi na yo ezakaka na batu oyo baza na idéologie oyo bafandisa idéologie bango ndoko yiko travailler na bango botala lelo o satire oyo ezali ko composer oyo ya soir
pouvoir ya mwana ndeke oyo azali na muto ya mboka na biso alias Joseph Kabila bokobona que ce sont les moboutistes. Ba moboutistes o bazalaki formé na école idéologique ya MPR na institut Makanda Kabobi. Bango mutu bafandisi masolo. Tala ndenge ba ejecta ba caméra po bango bazali ba champion baza formé pona ba kuba bazali na idéologie omoni lelo tala ndenge ba fandi ba mokolo ba kengo ba tundu ba tuwana nyoso ba mokonda bonza tous ces gens là tous ces moboutistes là okokuta bango tout autour ya garçon oyo babengi alias Hippolyte Kanambe mwana ndeke. Lelo mosengo aye alobi que les médiocres dégagent. Ah, mais sikoyo banani bazaba médiocre pe banani bazaba médiocre te. Place wana nde mutuna na biso esike zali yango ensemble to banda ko développer yango mwa muke malembe tolobi ke toza en live na émission na biso soko moni ko sape na likanisi ya vie contraire okoki toujours ko benga biso na téléphone na biso ezali ko leka na etando ete liboso na etando na biso pona intervenir tokozwa motuna na yo tokoyoka okotuna motuna na yo toko pesa intervention na yo par rapport ya masolo oyo tozali kosolola na pokwa na lelo. Médiocre, que les médiocres dégagent. Bon, bango réclamation na bango oyo lelo cardinal Mosengo Amatina Kreno abandaki déjà kosangisa batu abengi ba comédien abengi ba musicien asangisi bango asali ba nini na ye aza kosala ba concertation na ye aye na poto awa akangi pe ba photo na batu oyo akangi ba photo na ba Olivier Kamitatu akangi ba photo na Soriano alias Moïse Katumbi akangi ba photo na mwa bato ebele selon oyo ya yaki. Maintenant, il y a adage moko eloba na le poto que dites-moi celui qui te hante, je te dirai ce que tu es. Alors, totali lobby messe de Requiem et Salamaki lobby na cathédrale ya Notre-Dame ya Lingwala et siga oyo cardinal Laurent Mosengo Passigna azali archevêque de Kinshasa et sika oyo siège na ye ezwami. Mais cardinal Mosengo na kati ya misa oyo elekaki lobi tolandaki yango biso nyonso na betando eke na kanisa régie technique bakozongisela biso mwa muke image wana na bilili oyo tokobongisela bino prochainement boko remarquer que bato ebele oyo bazalaki wana nayebi te vraiment po awa tozolobela likambo ya ba médiocre que les médiocres dégagent. Alors biso pona biso ce n'est pas un nom nouveau. Pona biso c'est un non événement. Itobandai tokokai ko zela yango kaka teke non ebima na monoko ya archevêque ya Kinshasa le cardinal Laurent Passigna Mosengo Passigna po tozwa yango na ampleur parce que tolobaka yango déjà que biso to opta pour la rupture totale avec l'élite RD congolaise, toute tendance confondue, sans exception aucune, à cause de la médiocrité, parce que ce sont des leaders médiocres, bah, élite moko médiocre, il fallait baluka, bah, changer métier. Tozan a besoin na bangote, na ba tendance nyonso. Ezala na masturbateur du peuple, en sigle AMP, ezala na opposition à Pacotil, ezala na ba oyo nyonso, na ba kushi nyonso, ba leader nyonso biso, tolika kana bangote parce que biloko nyonso bazo memela biso intérêt à Congo ezawana te. Mais awa to bandina no mwa muke que les médiocres dégagent. Ah. Mais okoki kote ya mate ya yo moko poza ozali na ozwa okutami na kati dango. Parce que tant de solo que les médiocres dégagent. Mais médiocre yango bino bolobi bozalaki ba allié. Médiocre yango bosala ba alliance na bango.
Ba médiocre yango bosalaka route ensemble na bango. Ba médiocre yango boliaka na bango. Médiocre yango bilili ezali kaka bino mutu bobalisaka bango. Ba médiocre wana mais nayebi te pongai soki Nathalie Jean-Baptiste moi muke Jean-Baptiste azalaki mutu oyo ya azalaki mutu moko très tranchant na ba option na ye. Jean-Baptiste azalaki mutu oyo abandaki ko sakana te tango atelemelaki Herodias na mokonzi Herode tango atelemelaki ye alobaki na ye ke komeka kutu te parce que kobala mwasi oyo parce que mwasi azali mwasi andeko na yo totalaki basakoli na tango ya kala tango ba prophète bazali kotelema pona koyebisa bakonzi totali Nathan ake kosolola na roi David oyo asalaki mbeba azwi mwasi ya mutu amemeli roi David lisese avec respect azalaki nango ayeli ye na langage imagé ya masese. Mais tant que apesi ye lisese wana roi David asosolaki te amibambi condamnation ye moko yalobi mutu ango eza yo. Ayebisaki roi David vérité asalaki nini te andimaki te akoka ko bénir mariage wana parce que mwasi oyo David azwaki Bathsheba azalaki mwasi ya mutu. Herodias alingi azwa mwasi ya ndeko na ye amonaki yango ezali inceste aboyaki eloko wana na motema moko. Voilà pourquoi il est très important pour nabiso ba congolais tokoka ko comprendre po awa tozolobela likambo ya médiocre. Likambo médiocre. Médiocre ezali eloko moko oyo bakoki ko sakana nango te. Médiocre ezali eloko oyo biso ba congolais tolongola nanu sentiment. Tozwa pena mo wana ya médiocre. Parce que lobby muto yo bengi médiocre. Yo muto obali sakiye. Muto yo bengi médiocre. Ye muto akimemaki tango ba créaki yo monseigneur olongwe okomi cardinal. Bilili ezali parce que histoire ba changeaka yango te. Alors ngai na fandi awa na ça sans parti pris. Na za ko zwa côté mon côté. Mais problème na biso ezali nde ba médiocre. Bon soki to bandi ba médiocre. Médiocre ya liboso ezali ba oyo bazali kokonza mboka na biso par défi. Mais banani bazali ko légitimer bango. Ezali opposition oyo ya pakotile. Lobi tomoni cardinal Mosengo asali misa na ye ya requiem kuna na misa wana ba dinosaure, ba ex-kabiliste, ba crocodile, ba nyama nyonso ya ndenge na ndenge, c'est-à-dire bato yo balingaka mabumu na bango. Bango moko pe baboya Congo na ba Congolais. Botala ndenge bayaki misa yango, mutu na mutu aye na mwa libundu na ye ya batu. Bazwi mwa ba drapele na bango ba bombi po ba pekisaki bango. Botala nanu médiocre bandeko mususu balingi ba diriger mboka me baza koyeba notion ya protocole te. Eloko moko elekelaki ngai lobi Nathalie parce que biso bomoko mboka tozali to traitaka information. Information wana ezali eloko na solo bezali na bilili. Na ba service na lobaki yango que messe eza différent na culte. Alors na messe oyo basalaki lobi na selon service ndenge ezalaka bango cardinal ifala kota mutasuka. Mais botala mokonzi ya rasupu Félix Tshilombo na yebite soki ya yebi eloko babengi protocole na yebite bomona toujours médiocre ngo tozolo bakaka la médiocrité. Cardinal akoti na batu na ye wana koti na sima donc eza na bilili na bomoko mboka bokomona biloko toza koloba. Botala nanu est-ce que ezalaka ezalaka te parce que wana nyonso zali forme ya yebi eloko yango te. Awa ngala solobela parlons des médiocres que le cardinal a lancé sur les autorités RD congolaises. Ba autorité ngo ezali batu nyonso parce que okomona kuna na likolo ba oyo musu ba mibengi pe bakonzi koto ba so benga ba président ngana mona ki ba président belea na marche lobby na mona asima ya misa ngana moni ba président. Allez, président. Ba mususu ba komi ko yembela e jalelo version transformée ba bimisi ba drapele na bango ya rouge blanc to kotanga ba kombo
Monsieur Cameron Vital Kamere, ese yo kendaki misa ou bien bengisaki ba clamer na yo po baya ko yembela yo jalelo nouvelle formule. Bon mona ba forme kaka ya ba médiocre yango bango bakendaki na bango ko lela soi-disant milimo ya batu oyo bakufite yango toza ko senga na ba médiocre oyo baza ko bomisa ba congolais pour rien. Ba marche na bino boza ko sala monsieur cardinal et cardinal que son âme repose en paix, monsieur le cardinal Mosengo Laurent Passigna. Est-ce que bokoki ko tika peuple wana na kimia te pona ba réclamation na bino bozali ko senga ba accord ya Saint-Sylvestre oyo c'est le cas oyo koma dépassé démodé oyo eza na actualité te oyo bakotikalaka ko respecter yango te mais boyebisa peuple congolais ke boza kowelela mbango wana tokondimake bino nyonso boza ba médiocre parce que article accord oyo ya Saint-Sylvestre de triste mémoire ezali anticonstitutionnel. Sikoyo mboka bozwi constitution bochango na libanda botambwisa mboka selon bino selon nani apesaki nanu bino 5 na banini bozwaki manda ya banani bosali cop na ndenge na bino ke non ndenge ezali wana non bino bolobaki na 2006 po omoni ke biso toza ba amnésique te na 2006 bolobaki nini wana il faut tokutana po makile tangate mais constitution ezalaki wana constitution ezana ba garde fou nango soki réellement que la justice élève une nation mais il a fallu to landane mobeko likonzi mais pona nini botiki mobeko likonzi bino ba médiocre ya 5 ans ba médiocre ya opposition ba médiocre nyonso ya masturbation du peuple. Une nation n'a pas valeur fondamentale élection ya peuple oyo bino moko bobandai ko organiser bolobaki boza élite bolobi ke bozali démocratiquement élu na landaki tchakou national Mende Omalanga asa koloba yango vous insultez les autorités démocratiquement élues. Bon bino bozalaki démocratiquement élu na constitution nini. N'est-ce pas la constitution de Esalagi élection oyo de triste mémoire yangoy mulunda. Mais tala médiocre mususu abimi lisusu azako en tout cas si la honte pouvait tuer. Mais botala ba médiocre oyo bazali voilà pourquoi biso toloba rupture totale. Mais lelo oyo tozako landaka ba médiocre. Moya médiocre zaneti prophétie faut la mukisa mayele na biso. Il faut to fungola, ça n'est une révélation, il faut to fungola l'entendement. Awa toza ko yako beta ko la que médiocre zali partout. Médiocre déjà balance tes au penché côté mongo non. La médiocrité ezali partout. Na diaspora médiocrité zali. Ba combattant bazana médiocrité, ba tout ya résistant bazana médiocrité. Parce que nazana ba preuve les gens oyo na kolobela boko limbisa mwa mukepo eloko biso to solobela lelo ezali likambo ya médiocrité. Ngai na lobi ke nazali na parte nazana part ya Congo na lobela ka batute na koyi kolanda batute na fula ka pe batu mupepete na matisa ka batuneti litakate cerf-volant. Mais nga problème na ngezali na fanda ka pena pied sur terre. Et puis nazalaka influencé na force moko extérieure na yaka penza pied sur terre moral au zénith pour na koka kopesa banalise lecture na ngai selon parlons sur le Congo tangu biso na bandi nanu balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même médiocre na bakouche nyonso na bandi awa ba résistant médiocre ba combattant médiocre. Tant biso to bundaka to bandaka ko bunda ko sala ba marche n'est-ce pas to bandai ko présenter na mukili mubimba que non ba femme violée to zola ki sa ba photo ndenge arme à destruction massive oyo ba ennemi na biso ya tuti power international bazako menacer ko tia basi na biso ba nzete na ba nzoto na bango ya ba mama ya basi ko ndenge bazako kata banzoto ya ba mama ndenge bazako violer ndenge bazali ko sambwisa ba mama na biso. Mais lelo oyo biso moko tozako défendre ba femme violée na monde entier
tolobakango que non, chaque minute les femmes sont violées, chaque jour il y a 100 une femme oyo bazali violée na mboka na biso Congo. Mboka na biso zali capitale mondiale ya viol. Toza ko défendre ba valeur pona ba maman na biso. Awa to bundela mboka na biso, même ba ennemi, même ba ndeko na biso oyo bazwami na el wana mosusu, tango victoire na mboka goya ekozala pona mutu nyonso. Moi ebimaka pona mutu nyonso. Tokoki ko défendre tes thèses moko pe antithèse en même temps. Non, wana ezali vraiment mes formes pe ya médiocrité. Médiocrité on a lina lobela na niveau ya résistance na ba combattant, awa na libanda na niveau ya diaspora, banzoto ya ba mama na biso. Ndenge ba kuya ya ba inienzi ya tuti power international bazali ko sambwisa ba mama na biso moko lisusu ba congolais to komi lisusu ko sambwisa ba mama na biso naza ko concevoir yango te mwana ya bishop évêque Mukuna asali video na ya fingi to mona nanu ba video ya ba résistant ba finga na bango na bango te ndara mona ba odombo basa ko finga na ba bokechu wa yambo na mona ba video ya ndenge na ndenge ba résistant ko finga na bango mais na tikala ko mona te que non ndenge ba finga ni be odombo azana poto bokechu wa yambo azana poto bango tu bazali omona ermo bakutani mais ba finga na ki na ba video oya lobibo bomona na te ba bokechu ba fingi ngwanda fingi bango boye na Bendelton ba fingi ba bokechu bango pe ba leki ba fingi boye tomona yango ba video ya ma finga par-ci par-là mais si koyo motuna na ngezali ke tosolobela sur la médiocrité. Mais comment bino, soi-disant, les gendarmes du peuple, vous les gendarmes du peuple, vous allez défendre la valeur. Mais bino moko ba premier anti-valeur ya liboso. Bozwin nzoto ya mama. Bo présenter les biso en toile. Boti bo sikoyo motuna na ngezali. Après avoir boti nzoto ya mama, ya po azali mama congolaise. Azala mwana ya Mukuna, ezala salaki video, akrechaki, afingaki ba combattant, ba résistant. Mais bino be bo sala video parce que wana place de mabe koti yango wana. Mais sikoyo ba biso moko don to comme sous anti-valeur. Sikoyo tokendaka kolela et pas ya ba communauté internationale. Tant tokendaka na pas communauté internationale, to la kisaka pe ba vidéo, ba photo, botala ndenge baza ko molester ba mama, nzoto ya mama ba pasoli, ba kotisi nzete boye na boye. Mais biso moko pe bato liboso, ba anti-valeur ko tia ba nzoto ya ba mama, ya basi na biso na banzela. Mais ba mama oyo biso toza ko défendre. Si est-ce que nous sommes sérieux ou nous sommes moins sérieux? Non, nous sommes moins sérieux. Parce que ceux qui sont sérieux, la vidéo ya ba mitakala ya ba maman na biso ba congolais na minute oyo tokoki ko faire circuler yango te. Mais bo tala ndenge panzani. Mais ceux qui zali pona kolobela makambu oyo etali mboka na biso to panzaka ba vidéo ndenge wana te. Bon, est-ce que loko nini ya spécial ezawana? Nazana motuna mususu pe ongana ko tuna pe résistance na ba combattant. Et loko nini ya sika ezawana oyo biso to yebi yango te. Po Bible pe lobi ke loko sika na samoi oyo ezate. Nzoto ya mwasi ezali eloko o biso to yebi. To bina wana. To yebi yango. Mezali eloko moko ya lukumu ya lozitu. Il faut to pesa yango respect. Wapi respect o to ko pesa na ba mama na biso. Wapi respect. Tous à la sentimentalité. Tous à défendre ma valeur. Alors, bateau bazaro sala biloko ndengwan, ce sont des médiocres. Et bateau ba dispatcher yango, ce sont des médiocres aussi. Sala yango siko e kezali ser na yo, ezali mwasi na yo, ezali mwana na yo. Est-ce que yoko sepela bacha molumbu po afinga ki mutu moko bo songolo pakala? Non, tous à la batu quand même. Jusqu'où na ba médiocrité ya ndenge wana.
Je salue certaines mamans oyo balobai ke arrêté makambo wana na lingi mutati de langai ba vidéo ya bolumbu ya sali bon awa to sali yango Kabila Longwe awa to sali yango mboka na biso selon batu na batu nani batu ya Rasupu Félix Tshilombo comme premier ministre awa to sali yango bakor na bino ya Saint-Sylvestre eza respecté awa to sali yango bino batu ya libération mboka yango eza libéré. Non, toza na ba ennemi en face, il faut to bunda. Il faut to bunda. Mais to bunda na médiocrité. Il faut to télémer la médiocrité sur toutes ses formes. C'est vrai, Zali Kombo Kitoko, c'est bien pour balancer ça aux autres. Mais tant que tu musapi na mutuboy, yo, mais on a 4 misapi, oh, ils ont les biso. Il tozo pointé kaka médiocrité. Mais biso moko pe toza ba médiocre. Tant oza ko tambwisa bolumbu ya maman, oh yo, oza ko défendre comme ba valeur que mboka na biso ba femme violée. Na ba discours na biso ba vidéo ezali. Wana toza ba médiocrité. Non. Tobima na médiocrité. Tobima na médiocrité. Toluka façon mususu ya ko régler. Voilà pourquoi j'avais dit dans l'émission passée que la résistance a échoué, les combattants ont échoué, l'opposition a échoué, majorité nous n'en parlons pas fiasco, alors nous devons changer de stratégie pour tokoka ko bima na auberge. Ba stratégie kaka ya ba vidéo oyo ya ko tambisa ba mitakala ya ba mama. Ce sont des valeurs. Nous les Congolais, nous savons respecter les femmes. Nous les appelons maman, mère. Moi, si na ozobenga mère, avec tous les respects nous y. Mais tous à la batou quand même. Bon, bino bolobi ke bino ba kitir bantu. Po ngai na loba yango ke na telemela. Traître national moko batu baloba nga na loba a parti ya wana na longwa na ngai bantu po na moni bantu ezaki bozoba. Bon, bino batu momi benga ka ba bantu. Est-ce que culture bantou, tradition bantou, et zako la qui s'habille que bolumbu ya maman, il faut te présenter à la portée de tous. Puis surtout bandai comme on a Kinshasa, ba valeur. Mukolomo na zo uta na veni université na 4 na Sendwe na ke ville. To comme na Sendwe juste na Sendwe na ré avec mbala moko mwasi mo akiti ona na bo aboti. Oui, mais que ma maman, la moko ba bimisa ba maputa, ba cercler yango, parce que nous autres maman est sacré. Nous devons respecter quand même nos mamans, la valeur. Bon, bino bolingi ba nani ba respecter ba maman na biso. Ba tuti, ba kuya ba inyendi oyo, botala ninge bazako violer. Monisco ba ye ba ennemi na biso numéro 1, bazako violer. Nyoso wana tozako mona yango te. Mais lelo oyo batu mususu baye ba individu moko boye baye sikoyo biso peto landa lisusu trajectoire na bango ndenge baza kosala. Non, chers compatriotes congolais, nous devons vraiment se débarrasser de la médiocrité au milieu de nous. Que les médiocres dégagent. Et ça la résistance, bah médiocre bon dégager. Et ça la opposition bon dégager. La majorité bon dégager. Na corps ecclésiastique nous sur les médiocres dégagent. C'est vrai. Et ça mémoire, et ça message il y a qu'au pointer du doigt. Et ça lit message moko, il faut interpeller conscience nationale, la conscience congolaise. Mais mboka yango finalement ba komona biso banani. Tout ça pour brandir ba photo, ba violer ba femme, boye na boye. Mais biso moko bato ya yambo ya kozwa nzoto ya basi ko exposer yango. Mais c'est une femme congolaise que nous sommes en train d'humilier. C'est-à-dire, naba oyo basako chuba basi banzete, ba oyo basako violer na Grand Kivu, ba oyo basako violer na Kinshasa, ba Monisco oyo basako violer, ba Ndibu oyo basako violer, batu nyonso ba paya nyonso oyo basako violer na mboka na biso. Na bino batu oyo ba médiocre, oyo bozali ko bimisa ba biloko ya ndenge wana. Mais non, tous à la batu quand même. Et ça, que mabe ça mabe kotika la mabe. C'est ça le rôle oyo biso tokoki koslobela.
valeurs. Nous ne combattons pas pour notre intérêt. Nous défendons les valeurs. Et les anti-valeurs, te classifier à côté de médiocre. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes anti-valeurs. Vous êtes moins sérieux. Vous êtes médiocre. Pour nous diffuser, pour nous maman congolaise. Otumoli ba maman. Tala respect aux alaranango. Ndeko nangai. Zonga mutu. Tozonga batu. Ndeba kino balobaka tala na rétroviseur. Zonga mutu. Yo oyo zako sambwisa nzoto ya ba mama. Yeba yango ke yo poza na mwasi. Yeba yango ko zape na mwana mwasi. Yeba yango ko zape na bandeko ya basi. O na pasali ndeko na yo congolaise. Ngai mafinga na ye lobeli nge lokote. Mboka na biso ko fiko eko sikola na mafinga te. Po biso to finga mape ya tro. Bato opposition ba finga ka biso, bato IDPS ba finga ka biso, to telemela ka kushi nyoso ba finga ka biso. Et ça la nini changer lokote. Toko yate ke na longola nazwa bolumbu ya mwasi to banda ko exposer yango jamais de la vie. Jamais. Parce que dans ça qu'on défendre ma maman wana. Je défends les mamans nazali avocat défenseur, il y a la femme congolaise. Peu importe situation où est-ce salama. Comme je défends les valeurs, naza contre humiliation oyo ba maman congolaise bazali ko subir toutes ces formes. Donc pour exposer nzoto ya maman, c'est une maman congolaise que vous êtes en train d'exposer. Et nous partons auprès des chancelleries occidentales pour présenter nos photos, à faire laisser déposer nos mémos, soi-disant que nous défendons les intérêts, les femmes violées. Voilà pourquoi nous marchons, voilà pourquoi nous faisons des bruits ici dans des capitales occidentaux, là où nous y sommes. Et en même temps, biso moko doza bato liboso ya ko telema pour na ko exposer yango to tiango na ba réseaux sociaux koloba boena boye ba épisode très fort recherche il y a des épisodes sur épisodes pour na kolobe la mabe. Mais ça c'est la médiocrité et c'est une forme de distraction. Pendant que boza ko exposer corps ya ndeko na bino, il y a les gens qui dorment là-bas. Mais ça na bango baza ko sala ba plan na bango. Mais ce qui sikoyo makambo oyo 5 na cardinal Mosengo bazo sala et ça distraction pour pas embarquer biso ti na 2018 et loko mongo sala maté nanya ye bien tala et ça na grand philosophe moko René Descartes na sepelaka mingi na système na ye à le cartésianisme. Il faut douter de tout, même de ta propre existence. Mais biloko musu faut ko marako douter, il faut que ça na moi doute. Et nous avons non net cardinal Mosengo alobi médiocre yenda commissaire to béatifié non ba image pezali ba témoignage ezali to zaba amnésique. On ne change pas l'histoire. Ngai na landi Mobutu maréchal alobi yango ke mutu oyo aboma anuarit nengapeta. Mutu ya commandita maître ya monseigneur ya Isangi. Isangi ezali na province orientale. Ezali na à peu près 150 à 200 km na ville d'Isangani, c'est sur le fleuve Zaïre, le fleuve Congo, autant pour vous. Pour moi parce que bon, biso Zaïre Congo, na fleuve. Na monseigneur ya Wamba, mutu oya bomie, oya commandita maître wana. N'est-ce pas yewana matina kreno pour le banabatuki ba médiocre. Yamboko Zaïre. Conférence nationale, président Nango Baponi par acclamation, Batobanso Bahokani, Bati Ewana, pour un bureau définitif. Monseigneur Mosengo, archevêque de Kisangani. Mais Liboso, Monseigneur Mosengo, Akuma, président de la conférence nationale. Liboso, Monseigneur Mosengo, Akuma, archevêque de Kisangani. Il y a une histoire, Zaïre, c'est un journaliste. Baye babomaki monseigneur na Isangi. Isangi est na kati ya archidiocèse ya Kisangani. Bazaye na kati ya sa. Oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi. Oyo babomaki moninga na ye évêque monseigneur ya Wamba. Oyo basangisaki ba missionnaire soko tukuine. Nanda konzambe ya Buta. Babomi bango. Bazali wana. Pape ayaki na Zaïre. Pour la béatification, il y a Anuarite,
a commis bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaïre na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya noirite azali wana na kati ya sala est-ce que yokoki kondima bon moto abebisa conférence nationale souveraine de triste mémoire n'est-ce pas yewana cardinal Monsengo Laurent Passigna auto béatifié lelo a commis Saint-Père parce que ya lobi que les médiocres dégagent. Banani bazalaki pona ko commandité meurtre ya cardinal Etchou Zambi Bamungwabi o bampoisonnaki ye na Rome. Tala tozala bamnésie kité. La médiocrité est partout. Yango tolobi ke élite wana mubimba tokabwana na bango. Il faut la rupture totale avec élite wana. Tolanda batuna sentimate. To sengi na cardinal Monsengo tika kobomisa kotangisa makila ya bana ya batu pour rien. Boza kotangisa makila pour rien. Pour na ba intérêt ba accord na bino de triste mémoire ya les accords ya Saint-Sylvestre. Alors boye bisabiso vérité que non boza pe na besoin ya makila. Boza na bino ba vampire. Boza na bino ba occulte ba illumination bo vivre kana makila de part et d'autre. Donc bozo sepe la makila tanga pour bo renforcer ba pouvoir magique et occulte na bino wana to kondima bino. Mais soki ko tangisaka makila ya peuple pour rien. Bobimisi peuple, les 31 eloko mongote makila pour rien, les 4 makila pour rien, les 12 oye les 4 kilobi, bozako bomisa batu pour rien, boko projeter lisusu eloko mususu le 21 janvier pour rien, boko sale eloko mongote juste kaka finalement. Donc boko tibiso na distraction, voilà maintenant batu bazanga vision. Tant que l'opposition ou ezanga vision, il y a pacotine, batu bakroya ya kabisote, batu nyonso na sima la kelele, suivez les médiocres, oyo bazako memabiso, 5 comme de memibiso, na opposition ya rasupu, oyo bakutana ki na Genval, basala ba masolo na bango, ba pesi kanambe oyo, Hippolyte, alias Joseph Kabila, glissement. Tokoki ko bossa na yango te. Bo pesi glissement bambongo bozwa botala batango nyonso ne bavimba bakoma babumumine de tout ça banini bambongo bakwenda vutuka bazako zwa bambongo mais bolobi ke bino boza ba médiocrité mais bobima na parlement gouvernement n'est illégal to beteli yango maboko eza illégal iyo tondimi admettons que za bongo tolobi eboto eza bongo iyo tondimi bino mais bino moko parlement o bozali boza ba député national to benga bino banani ba médiocre national. Vous êtes des médiocres. Pour nani bozolo mwana parlement ngote. Pour nani moi tweke likonda falanga monsolo mbongo nzimbu oyo bino boza kozwa. Pona mabumu na bino, pona ba intérêt na bino. Boza kotambola baye bafuti mwa batu, babetela bango maboko, bakoti boye na boye tala. Popularité wana toza na besoin na ngote. Nous n'avons pas besoin de végétarien na makamwa mboka. Makamwa mboka eza sérieux. Mboka na biso a to koti na logique ya guerre. Na guerre makamu ya végétarien zalaka te. Na guerre makamu ya mativi ezalaka te. Na guerre babiloko ba selfie wana ezalaka te. Parce que awa toza na état de guerre, mutu nyonso za keba keba. Na état de guerre toko sakana na ngote. Balobi basalaki bakabwani bango no bazoyokana te metala lelo oyo baye lisusu balobaki pasi na yo pasi na ngai matezo boye na boye pasi na munu pasi na ngai pasi na munu tala ba médiocre ne bazosakana na peuple congolais bo sikoyo biso tokiti mwa muke dalobi nakopesa mwa adage moko ya Michel Chartrand aloba quand les bandits sont au pouvoir la place d'un homme honnête est en prison. Wana selon Michel Chartrand. Mais bino pona nini bozana prison te. Na lingi siko na philosophe. Na sens wana. Ba vrai batu o baza honnête, c'est Diomi Ndongala. Et honnête, l'archevêque Koutino que je salue en passant, un homme honnête, a sali 10 ans presque. Parce que à Boyaki, au courbé les Chines, liboso, il y a ba Rwandais,
il y a tout power international na ba médiocre oyo bazako kambabiso aboya ki ba mbongo na bango ya makila andimi yango na prison todi manabiso mwa muke ndeko na biso Gabriel Mokia tondi manabiso Frankie Diongo tondi manabiso ba Jean-Pierre Bemba Gombo parce que quand les bandits sont au pouvoir la place d'un homme honnête est en prison. Mais bino tout bateau bozali banda, bozaba malhonnête. Bozali ba opposant na moi, na butu bozalaka na couloir na bango. Bozala na couloir, mais bozali le premier yango moni na vie photo zalaka prudent. Omoni muto ayaka kobele la batu, biso tango tozalaka na résistance. Ezalaka na deux éléments moko boye dangereux. Biso banga na biso kotanga kombote hein. Ndeko moko azalaka na États-Unis kombo na Kalala. Kalala tango abimaki nanu sima wana biso tozosala na ba web radio. Kalala mutu nyonso kolabo bazalaki na ndeko na ye moko bo Alidor Muteba. Mais toke ndeko situka boye Alidor na sima ya M23. Oyo ba Roger Lumbala bakendaki bachaki mutu babetaki shit libre sima. Mais tala a leader mutobo yesi koyo kalala akoma ikaka kolabo ko finga batu ko finga bangwanda ko finga batu nyonso ba kolabo mais tokeba bato ba pointaka batu omoni soke bembe kufi bomona batu musuba ye bazolela balobi les criminels reviennent toujours au lieu du crime pour voir à observer ndenge nini ba makambo ezoleka. O mona ebembe ndoki muzuzu oya mutu abomi mutu me yo kande nga kobanda kolela boye na boye ndenge biloko tozo mona avec nos politiques congolais médiocres toutes tendances confondues sans exception aucune. Chers compatriotes congolais, j'aimerais épingler dans le sens de carrière une carrière médiocre. Ezali carrière ou ezali sans éclat, sans grand intérêt. Nazotala na ba carrière politique, il y a ba politique congolais, vraiment ezali sans éclat. Vous êtes tellement médiocre. Oyo lelo oyo toza komona na mboka na biso eza mawa. Totali balobi adage moko lobi. Celui qui rime dans le sens du courant fait rire les crocodiles. On est allé proverbe africain. Mais Nathalie na messe o elekaki lobi. Ba figure o ngara mona yikuna. Mais Nathalie pena lobi membo kango yaba tous les médiocres bazako entouré Mosengo. Les médiocres bazali na sima ya Mosengo. Mais adage moko loba, dites-moi celui qui te hante, je te dirai ce que tu es. Mais ceux qui Mosengo asa entouré akoya awasana ba médiocre ba Olivier Kamitatu ba Moïse Katumbi na kuna nakin asana batu oyo azalaki na bangolo bia bazalaki na ba Jeannette Kabila wana to bosa na ngote azalaki na ba Jeannette Kabila ba Kanambe ba Olive Lembe tout ce consort lelo divorce na bango to yebite bazoela nini mais saka la question ya mbongo oyo boma mokili makambo mibale boma mokili mbongo na mwasi bo bango basala na bango nini na bango ya chasteté babala kate wana tokoti na biso de na niveau kota na vie privée te wana ezali descendre trop bas ce n'est pas de notre niveau mais awa totikali na niveau moko national toza ko réfléchir par rapport ya médiocrité bon bango sikoyo baza koyela problème ya mbongo baza na souci ya peuple congolais te na discours na bango batikala oyo bateke les pays occupé baza kozwa ba mo oyo de chez Obama mo ya médiocre pour na biso c'était non événement et ça mo moko otolobaka nango c'était mon familier ezali mo moko teke uti na likolo mais peuple congolais to bimana nous pe na ba slogan il n'y a pas longtemps awa série abakor to komaki biso nyonso sous réserve oh peuple congolais tozo kende wapi na ba slogan victoire otozo luka tozo yango na ba slogan te mboka depuis banda ba slogan
Oh, vérité des urnes. Vérité des urnes, Titi Sekedi Yewana Koufi, une année presque yangoyo, et bien Massoso Matangate, Aza abandonné quelque part na frigo moko, na Bruxelles, Awa, vérité des urnes. Et là, si quoi est comme les accords de Saint-Sylvestre, bon, mon année baso me mabiso, ba misusu baye état de droit, boye na bo, mais finalement, bozavo me mabiso, kaka na ba slogan. Les autres commis, les médiocres dégagent. Et ça, mais nous avons préparé dans ça l'émission Moko, Kanambe engage. Parce que nous avons dit que Batutu o balobaki Kabila dégage. Ce qui est total, Bango Nyoso, baza déjà engagé par Kanambe. Donc Kanambe ne dégage pas, mais par contre il engage. Il est en train d'engager les politiques congolais. Azako engager les opposants, Azako engager les pasteurs, Azako engager les prêtres catholiques, engager Senko, engager les pasteurs de l'église du Christ au Congo, Marini Bodo, engager l'église kimbangiste, engager les musulmans, engager les musiciens, engager les sans église, engager les chèques, engager la comment Kabila engage. Bon, si on a que les médiocres dégagent. Si on a soutenu que Kabila dégage, mais les médiocres, Nyoka Bakbomakae na Moutou, chers compatriotes congolais, je crois que to commune à niveau moko oyo, il faut to la mouka. Nazako mitu na mwa mouke, nazana mwa 2 points moko avant na silisa. Awa, balobi que faut-il que la jeunesse RD congolaise meure pour que Katumbi occupe la place d'un autre cheval de Troie de Paul Kagame au Congo de nos aïeux? Mais bayeli biso akapela moko, akapela ezali langage yaba musicien, refrain moko o bayeli biso. Hier, il nous a été donné l'occasion d'entendre le chant qui a été repris par tous. Mobutu parte d'abord et on verra le reste après. Ah! Les mêmes, ce qu'on a raisonné, Boti Kananu, Kanamba Kendenanu, mais Kanamba Kendenanu, on verra. On a c'est qui? Bon, Banani Bazako remplacer les on. On. Je me dis toujours, qui était ces on? Alors qu'il participe au remplacement de Mobutu. Et j'insiste sur ce remplacement. Si vous va remplacer les biso, Kanambe poba fandi c'est la biso sikoyo Katumbi. Planyoso o bazako fandi c'est-à-dire les médiocres. Et awa diaspora Kabwani, diaspora Koti Mobulu, diaspora Nungu, mais amawa pona biso ba peuple congolais. To fungola miso et miso ga. Totika kolanda batu na ba sentiment. Batu baye awa debout congolais. Oh nini, oh franc citoyen. Boye na boye. Nyonso bazako distraire biso déjà na kati ya ba mesa ya ba chancellerie ya ba anglo-saxon. Oh wana ndeza bango. Bangi ba remplacer les biso po bache la biso lisusu médiocre mususu. Masu ango kaka moko. Non, nous devons barrer la route à ces gens-là. Toza na guerre. Na guerre ba pesa ka batu nyonso confiance te. Na guerre eza logique ya munduki na masasi. Na guerre ba bimaka pamba te poko zwa lisasi. Lelo oyo tozo yoka ke non. Muto ba benga ka sommet de sommet. André Kimbuta gouverneur ya ville ya Kinshasa aliaki na sani ya batuti rwandais. Boyebe loko nini kolia na sani ya batuti rwandais. Donc ba empoisonné ye apikaki crise. Mwana na yo akutanaki na ye ipare batu moko bayaki soki Gaston Pila oyo ayaki muto oyo batindaki ayaki de la part ya Zoé Kabila ye mutu ayaki kokutana na Kimbuta Kimbo Zoé batuango Gaston Pila wana sikoyo muto ayebi Gaston Pila wana ezali kaka Zakari Bababasu. Bon, botala ba guerre oyo elekaka na se. Mais lelo oyo, balobi ke non, Kimbuta asali masolo oyo, vie ki uta asalaka, alobi ke alati eko nini,
elamba ya Mobutu effigie ya Mobutu na sima Mukongo alobi ke bato bazobo mamboka aosala discours bango oyo baza sima na ngai bo soki batuni na sima na ye azwi effigie ya Mobutu ya munene alati yango na Mukongo na ye na sima. Voilà balobi ke crime ya lèse majesté oyo asali yango wana parce que atikaki bandeko na ye bangwashi nete ezalaki likambo ya cardinal Mosengo ngwashi yepe imbuta ngwashi babetiki ngwashi bango na bango po bakoka kosala sale besogne yango wana crime ya lèse majesté. Na ndenge na ebeli ba paroisse eza ba 240 koleka soki moko na moko ya marche il faut natia ba policier et kosenga 1000 policiers par marche. Total, il faut natia 240 000, 250 000 policiers na Kinshasa tozala bango te. Et si kape bandeko nanga baza komema bango na éviter. Yango na lobi te. Bana nzambe bazala na ba pasteur pasteur ayebi esika touti ayebi mpe esika tozokende oyo nandima bindimela moyen mpe nasolala bango eza te telefone eza te adresse eza te nalobi nzambe amemi biso banda janvier tokomi na suka mbula totika bandeko na ngai ya Kinshasa ba fete na kimia nyonso yango na lobi losambo tondimi mekotambola Car cela ne tient wana ezali salaire du péché c'est la mort lifuta ya kolia na ndoki okosuka kaka bongo nalobaki yango ke puis naza kokontinue koloba ndoki basalaka na ye alliance te ato kabeli ye ato sombeli ye bamapango bamituka ato sali nyonso oyo kosala suka na ye kaka ifo alia yo suka na ye ifo aloka yo omoni lelo oyo baloki ye balobi soki baevacue ye na Afrique du Sud ekomi AVC toyebi te nyonso wana prochainement nde bokolanda yango na émission oyo tozali kobongisela bino actualité obligée lelo tozwaki pe bandeko mingi te vraiment toleki mwa moke na retard makasi mais que cela ne tienne tezali makambo ya mboka ça valait la peine que tokoka moi moke ko pesa bino ndambo ya ba information pe réflexion na biso na niveau ya parlons sur le Congo na ngunduka na bino ya 3w bomoko-ya-mboka.com na régie technique tozalaki na Wayambo digital Patrick Momo na réalisation na biso cameraman tozalaki na Jonathan Momo et puis ngai moko nazalaki na présentation ya masolo ya pokwa na lelo l'apôtre de réveil LG Peniel mon commandant second oyo bomesana kolanda tokutani eyenga elamu na ba oyonso lobi ezali mokolo oyo bakozwa tango bokende kokumisa nzambe pona lokumu na nzambe tokomi na tango oyo tokabwanaka na bino sobele suka bisanga au revoir kamalamale nzambe na lola aleka kopambola bino tokutani prochainement na zongisi maloba na régie. Celui qui est capable de traiter durement son corps est capable de repousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération.